yo ba bima na Congo na yo combien? Ah non, tu vas coquille, vas-y belé non. Monsieur Bazanon. Moi quoi là. Oza prêt na le belo mo siko. Lubati, ya mamna mo état aussi ça on charge. Aza patron ba comédien de wanande patron ba comédien na yende koto wanande tout ba moi bien aza patron ba comédien na ye neti ngape naza patron ya ba comédien na nga ya groupe Arsenal de JD neti paza patron ya groupe na ye. Mais ozomo te que ceux qui ba te ba comédien nyonso en général ba kati coupete ba te nyonso tout ko so to exemple président Muscado aza comédien to président Géry aza comédien. Mais kasaza obi que même lisu me panzambi te ngape na tunité eza question obi que même lisu me panzambi poto boza makambo ebala pe banzoto. Jide Ilua abota mwana moko plus mwana moko ya mwasi na ye abokolaka bino surtout obozola nanga bomba sinta ko sa tena ba toujours vérité na ebite so ko contredit malobonga na oluba. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout vous a congolais de la diaspora au somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée à Congolais P à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu as vu la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas non, donc zongue là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y avoir des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça, les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nisibinopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Très ma joie de vous savoir, très nombreuses fidèles internautes et bienvenue dans le cadre de votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo de Côte Jambes chargé braqué. Merci d'avoir aimé votre émission Facilité Cynthia Bombo de Côte Jambes chargé. Merci d'avoir aimé votre site RD Congo Info. Merci beaucoup dans les grands boss baby 3 fois boss toucha papa. C'est ça grande place aux allez vraiment boss nanga na peso Bombo tebele. Na peso Bombo na bino surtout au s'abonner toujours na site na bino. Place vous allez voir na peso toujours ba meilleur fait place vous allez vraiment. Merci beaucoup vraiment à Mado Lugodi, ma tante, moi pourquoi pas la fille à maman Arsène Mbala Dionga place aux allez vraiment.
na peso bambote belé émission amino facilité eza émission oyo le belabino toujours au biloko ne surtout na facilité eza émission oyo yambaka ba comédien et yambaka ba politicien eza émission oyo yambaka pe ba musicien na bino mais lelo oyo na plateau na nga nazanga mo côté nazana artiste moko ya munene ya mboko oyo batino surtout bayebi partout dans le monde oyo tozana na plateau na biso facilité o kala mingi te bozo mona vraiment na bandako na bino il s'agit de JD Iloua oyo tozana vraiment tu yaki lelo na ndako na bino bomona vraiment na molili parce que toza déjà na butu tu yaki lelo na ndako na ye poto sola o esenge to sola tozolanda ngo vraiment tozana président JD bonsoir. Bonsoir, c'est Soligodi. Impression no ezani na baton surtout bazolanda na RD Info. Ouais, d'abord on a CP Nabino et na présence Nabino Traga Butu Boye s'est déplacé quoi aux la palais. Malgré tout beaucoup temps déjà. On a aussi sur l'amba calamité. Le bouton peut toi comprendre moi 18 à 19 comment courant les athées. Donc moi lumière les amours donc. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup na saison ngadi mon boss place vous allez vraiment tucha papa babiki ko comme te ma pasité eza nango toujours bongo JD Iloua soki nga sinta bombo na yebi parcours artistique na yo eza na bato ebele o ba yebi parcours na yo te vraiment soki ko kozonga so mwanda na parcours artistique na yo. Tout le monde a yebi déjà JD est artiste comédien na beta beta moi trop j'ai d'abord que ça dans tête qui jouait après jouer dans l'équipe na maman belé dès le na côté dans monde ya cinéma dans l'équipe car on a découpe na carrière nanga dans l'équipe pas présent d'état force on a pesimbo tena ba fan to bola nanga et puis pas présent na casque songo motema ma Brigitte na pesi na bébé na biso brigas na parler mbote à partir de Londres et après de tout sungi moi bato moi trop après les logis des présents groupe Arsenal au bon to bayebi. Merci beaucoup Mabike président JD Iloua babi sinta bomba zana pona loba toujours la vérité pour nazana nga bankité président JD Iloua babike comment na fier que bana comment ko ça ba film ezo tala ma partout dans le monde comment lo lendo wapi na ebité so eza lo ya solo to ya lokuta soko ko contredit malobonga na solo ba. Nga kozala fier déjà mutunyo so miyebi faut kozala d'abord charisme quoi charisme c'est important et pas mutu donc mutunyo quoi kozala artiste te kozala na te même mutu nzambe asali nzambe asala biso na moi charisme mo boy charisme na kata charisme to mona ma mebele na kata charisme ma meza mo ebele ba oyo ba fekata biso na nuté nde bazo batoza fier na ndenge bon ba okanisela ya mabe wana mais toza na biso fierté mama sono to solo la so to kuteka na njamba no panzaka mu no pona monio sono to solo la so to kuteka na njamba na ka oyamba na kayo non sono to solo la na nuté to kutani to fana loko esala to solo na se to solo li yo to solo na nuté mama o mo jijenga fier point wana seno bango donc na fier ba benga nga no ba c'est bon na fier na nga se na nga fier na buda ngote na buda ngote na fier il faut na za peka fier pour na yibunga na za na yibu nzamba o sala kasi bo nzamba ko ko sala kasi na il faut na za la fier c'est normal. Merci beaucoup na les grands techniques babi ke bangonde batu basimba kama solo bino mo bozo po mona bombo sinta vraiment merci beaucoup na yemoko cameraman na soso babi ke lui garçon capable babi ke mon cameraman en moi place aux vraiment na peso bombo tebele na bosanité les grands cordon solo babi gradi mo ya vraiment place aux saliba gros bisous un jeu de Iloua toza wana babi ke oza petit frère ya pauvre manager mais lelo oyo depuis pauvre manager atika bana na ye babi JD Iloua okenda même pas kokotala bana osekipa kaka na ba bien na yo moko à part qui ya kosunga bana ya na kabatwa lobi bongo baya na image ba mona ikenga na sunga bana ndoko na ntedi bilobela na ngalanda mutu bayuma bazangi loko sala bazangi loko loba bazangi lisolo beta bafani ka beta ba créer ka bablo mo non bana nanga wa bana baza na benga bon bana grand frère nanga te bana nanga bon bibi ke non na papa biso suis à te partagera obikopta il faut na sala état que parents parce que lui ba onga na obota pe mosu ba ko sunga ngate lobi masuka bango de ba ko yede nga kikoko nanga lobi ceux qui n'osent la bien même suis en grâce na bango
comprendre moi suis bateau ba benga pe bakoko moi suis bana ba moi suis na bana nanga moi suis ba bota pe to ba pianga bakoko te mais moi suis bango ninja mo pesa ba bota ba bana ba benga bakoko so na benga ma kokoko lu moi suis na grâce na bango na roza moté à ma bena ba e bana na boni parce que de fin grand frère ta kotanga na monde so lolo mokili ko ibaji de lo moi chef coutumier na bango ils ont la grâce na ido na nzela na ye nzamba le kisande ye pour lolo na za unga na lelo da bana nanga na sana bango tranquille donc sans problème wala ba yuma ndé bazanga loko sala ndé ba créer ba masolo wana ngala yuma lo ba monter. Merci beaucoup. Namoni on vraiment de bayebisenga mabiso ko tunie question oyo akwa échapper on vraiment pour azaka mono comme kasi toujours vraiment na ba question surtout ba poser ko na ba conscient na biso soki ba ye pa na ba yambio vraiment na ba plateau na bango ozana toujours ki likambo so ba lobby otaka mono comme kasi mais mukoleza linga na ko prouver pe na ko bimisa ba bilili ngo vraiment oui parce que toza déjà soir hein, et comme déjà butu makasi mais na kubimisa bilili kana mingte oza prêt pour ngana ke koza image pina sana interview na ma basi ya manager na bana wana Kendet no go chiko peso no go chiko ayo so po singa peso adresse kana émission so po lingi mo pe do so yebiango c'est ba recherche na yo et je dépend na yo moi je m'en fous de ça o c'est qu'importe ça ba bana nanga na zo charge ya ba mama na bango ndeti na zo charge ya bana nanga comprendre ozo ça maman na ba ko ba maman on peut ba lobby ke ozo ka charge na bana te wana ozo loba ka poser mission pour ba mona ke ozo ka charge na bango maman oso ba lobby nzambe na bango na vérité ba koloba nzambe na bango na lokuta ba koloba nzambe na bango mais c'est qu'importe ça na biso que non baza bana mana c'était bana nanga donc c'est qu'importe ba bana o reconnaître bango bana nanga donc c'est-à-dire non ça au papa ça la pas bana. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup na ba abonné surtout il y a RD Congo Info. Merci beaucoup vraiment na mon boss trois fois boss tucha papa ces engades babi yonde boy comme te ma pas cité vraiment place aux vraiment na peu sur ba mbote belé vraiment place aux animaux ces engades ngadi alors ba bengo tucha papa passer na bi tucha papa ngam na sala moi OK ça va yondo yeba ka cité na iloko zolba on est là vraiment na yango na lobit ka cité oh te na ebité wande yo soloba on est là vraiment on est là babike Cynthia Bomonda Lubaka Cynthia Bomonda Lubaka vraiment Cynthia Bomonda Lubaka vraiment des alana vraiment merci beaucoup na Madoligo di babike ma tante à moi Aslen Mbala Dionga la fille à maman tucha bébé hey là ça vraiment on appelle ce mbote belé Jude Iloua on est là vraiment Jude Iloua on est là vraiment babike yo okomi toujours courir sima ya président Sai okomi courir ma sima ya président Sai tozo yebati ozana posa kombo ya président Sai et fula yo tonini vraiment. Et d'abord c'est un papa na pesi mbote avec tout le respect place à ça et na pesi ba fa na mbote ba to ba ko tabiso na blo mo bezanga mto makolote. Poza ça za présent groupe na et Jude Iloua za présent groupe na ya présent ya groupe Sai nga za présent groupe Arsenal rien à voir il y a relation nanga to ya musala nanga na ya présent Sai rien à voir na kati ba to ko tabiso na blo mo ezanga mto na makolote. C'est ça la vie na kwa na ngap na ça la vie na kwa nanga c'est un grand on a musala c'est un grand c'est un papa c'est un vieux donc on so azara à tout quoi. Mais vous reconnaître que Aza patron ba comédien nyonso aza patron ba comédien de wanande patron ba comédien na yende koto wanande tout ba moi bien aza patron ba comédien na ye neti ngape na za patron ya ba comédien na nga ya groupe Arsenal de JD ndeti paza patron ya groupe na ye. Mais ozomo te que ceux qui bati ba comédien nyonso en général ba kati coupete bati nyonso tout kokota so tozo exemple président Muskodo aza comédien tozo président Géry aza comédien mais aza patron na bino nyonso ngai d'abord naza nanu na mwana nanga moko ta ko telema mona patron moko beto président groupe moko boye abana ko mili exemple na pesa que ça bana ko milinga na mission bana nanga ba ko linga ngote d'abord défendre nga na fa surtout esenga ba défendre nga bala nga do banini présent ça na yebi eta ke papa tout monde na misala ma bébé tout monde ba place belé mbote ta grand fois tout kuta appela ba mission ba plateau belé tout kuta ba place belé comprendre
atikala kofuta ngati na ndenge ya bien. C'est-à-dire patron mutaza mutu ale saka mutu afutaka mutu salaka muso bablo ndenge ezalelaka. Mais nga siko bablo nyonso wana zona chance na ngoti. Choisa batu alia mbongo présence ça ata 500 francs. J'ai dit na kati za na eti. Patron nga par rapport à quoi? Blo musto yeba ata batu wata na parler ba yebi ke non. Aza patron ba comédien ti. Ils a pas important tout ça ka to betaka émission pour na non. Kombo eza Jude Ilua. Ils ont dit mo pena kombo na ki abike ça patron ba comédien. Bino surtout aux en général alongoli mututi. Ngai na barana ngana baranga Jude Ilua chef coutumier ba comédien. Eza kaka sitongo yo polo baka. Eza pe kande mona oya lobi. Baton lo ba on appelle ça explication ba na chef coutumier ba comédien ndeni. Ngana za mutu oyo moni chef coutumier na mboka partout ba négligeaka bato ba bimaka maboko côté ba négligeaka, c'est-à-dire quoi na kati mboka mutu moko za na kati mboka na rula na car musu aza vivre na ndako na ye yobiso ba mboka ba kuela kati musu mona sa aza na groupe lo mabongo chef coutumier na parler na ye awuzaka na mwinda fula mais so po meye ba olukaye parce que ne mokonza mboka so lokwa aji denga suko ne mutu na ngande ka ba problème na ngande ngasco ni mutu na ngane ka base na mutu mona ji de garçon mo rappelle ça plein de tatouages na nzoto ko jinga ndenga lingeli mais mutu na ngane ka problème na ngande mutu mona raison ko leka ba grand o bato penser à ba grand na raison ko leka bato o ko leka bato ba mona ka baza mayele pas venir mo ba filmer ngana tout ça là na tourner ba filmer na ni ba filmer ngana joate ba to ngana tourner ba filmer na bango te na ni pe ba filmer ba yibi marate mais so tel film agi de so 8 ans ya otala obeti si YouTube na bato bala na ngai théâtre congolais obeti nana yebaki mon film bien obeti vezuma otali qualité ya film histoire otali et qualité ya image otali ba site de tourner au créer moi différence dans ba go ba obimisa na rosa masu 5e c'est parmi 5 premiers j'ai la rosa na 4 et puis ngaji de na théâtre na ngana site o ba yeba ya ngoti et yeba na tina mamba théâtre ni kuna ba mission pour te yeba na makasti mais na ye na sali na combattre na ba site o yeba na mamba théâtre ba théâtre ba tina kati na ba théâtre nanga ezo za likona ba pe ba tali sola na yebaki c'est-à-dire mayele wana na tana kati bokoko eza na kati na bonzambi biza na kati ne force agit des chefs coutumiers na bango. Vous comprenez? Ata le noko zata si ntato sali site le blanc agit de tourner tête tia ba otala on peut site no yebana et jida za bongo. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso obolinga biso na bosani tc de gol les métiers na papa na préfina place aux alliés vraiment on appelle ce bambote bélé après c'est la meilleure venanga na ba ndeko na so pourquoi pas Christian place aux alliés vraiment na pesio ba mbote bélé président Jude Ilua okoki ko permettre biso parce que tu as biso parce que tu en général nazana cameraman nanga nazana réalisateur nanga nazotia toujours en général pourquoi qu'on permettre biso to kota na vie privée na yo artistique maman na yo o répondre ça na répondre ndesinga na bato bi que j'ai dans you matin de clair no loba. Merci beaucoup vraiment babi ke mbanga pe ekitaka toujours quand des aka président Jude Ilua tongi to yeba mwanda mu vraiment obala to balati. On a célibataire engagé. Dès la loi, on a célibataire engagé. Oui. Loba, il est comme un mélange. C'est comme Loba. Et ça, problème, il y a couple. Et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, ben, ça concerne tous les deux. Pourquoi Méminga? Pourquoi Méminga tu es sur la loi? Expliquez, docteur. Docteur, c'est là où il est. À ce moment-là, qu'il a fait. Dans le couple, expliquez, docteur. Parce que aux kokate, nanda aux kokate. Docteur, mon ben nanda aux kokate. Azo kokate, makam nanda azo kokate. Yamana toye pour trouver solution. Azo kokate. Non, à kokate dans sens de l'expliquer là. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, mon ben n'a pas ça. Mais et à quand nous sommes attention, pas stress, mais ça là. Mais dès qu'ils avaient là, assis ma tanga souté. Assis ma tanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause de fatigue, na je peux pas. Ok, na comprendre le problème de l'alimentation, le stress, le surménage. Ce qui mutu a un problème d'érection, n'a pas pensé à un produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, les alliés produits beaucoup 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C,
eza mpe na baprotéine nyonso eza produit moko ya komela yango en fait une fois tous les 2 jours na kati wana ezali na 6 sachet na kati oyo komela sachet moko tous les 48 heures ekosala bino 15 jours c'est la solution idéale Maxi Bien-être. Tiero na na kaliwa soki Maxi Bien-être te de mobulu. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Merci bien vraiment babi que ça célibataire engagé célibataire engagé ndeni obala obime pa na bango to izani célibataire no ba célibataire engagé c'est-à-dire quoi tous en makangu ma bien c'est kaza likangu na yo mais kasaza obi que mema lisumu pa nzambi te ngape na tunité eza question obi que mema lisumu pa nzambi poto boza makambo ebala pe banzoto ama mbobo kenanga wanza memo avec mukile koma na mbongo tika bloko lo bananga kasi yango na lobi bebo yebana pe banzoto obimana ete obimana ete te réponse atanta ma pêche dans ndenga monde comme bon pasteur utate abatu bilu abali na mta vivre yo ton yo yebi ke mwana bat posan ki maka obimane pona ni la exception de la kutu basana bongo kenanga nde na biboye tala nde o kima o échappaka lelo vraiment ko tozanga na yo o yango siko na lobi be o yebi bien ke mwana batu oyo bimana que ça soit azana mangère toi ça mineur oyo bimana awa oyo bimakana tangu lelo soki famille na ye ba ekukanga yo to ba ekusalelo mwabo oko supportango a famille tanga flama to ba famille ka famille lelo ya lelo ka ba ya kasiti na biboye naza célibataire engagé c'est-à-dire toi makango lokwa na bala moi sina mté na bimani fiancé chez bango lo moté mais on a bien célibataire engagé donc c'est-à-dire nana moi si lobi masuto comme ba fiancé lobi pas comme maman parler dans tout ça c'est une tamation biso. Merci beaucoup vraiment babi que j'ai eu le biki azana e libre azana moi sine likangu na moi sine likangu OK aza artiste comédien na biso azana moi sine ya likangu eko ko simba to ko simba te kaka nde nzamba lubaka me o etanke ya ko simba asimba ka epo aza pembe na ye j'ai eu le tozonga moi muke poto yeba vraiment au foot la kato oza chebino to oza wapi ba ajo filma ba ajo to ozala suma président du susu ko fandaka chez ba parents ou là na ba salon na ba divan ba nini ba ajo to les quand on a ba ajo ba comédien wana ni bana ba sala maman na tilo biso to les wana ni ono zocha musapi ba comédien wana nani ngwana chef kutimia na bango maswako ba masara na pe moto ba maswako za ne lokote wana pozani ngati kuma président na biba merci beaucoup baba bike eza somo mais kasi yango to okini wana nani tongo tsa musapi na bibo ingalo ka ba yumana tetile bala la ba tapi ba shiba matanda bitoko maputa ba wana président Chicago a président ta joie pas V12 à terre V12 Chicago to nani ana la shiba enfin na shiba Kikalungu to nani comment on veut dire Kikalungu ça Kader to nani na bien comment on veut dire Kikalungu na tuni kazi eza Kader eza to nani Kikalungu na ngase pena comment Kikalungu na Kikalungu baganyela ngo Thompsoni Makemba bani ba frites mais la question on a posé aux répondre ngaiti on a posé aux répondre ngati na bina fanda shinga non toi shinga mona shinga toi pas ngati. OK, merci beaucoup vraiment. Oui, ça va panza total. Un panza TV pas nanga. Ah ya fita TV nanga plasma parce que ya o banda boulot attaque 14 pouces ya Congo. Et noir bla payate. On va pas nanga chef coutimite. Merci beaucoup vraiment. Oui, kasite yango wanati. Nazana Karim Mané sa maman ni je sais pas ça muto ki na otoka te banana ebai. Nazana Anavet Air France à bière nanga. Comprendre. Nazalaka na Odette Lesa moi ça ndela mino mokonja Suisse ser moi kilo na peso mote paso la nanga nazalaka na Marlène Ngunza na sura na Béatrice Ngunza la princesse sans oublier na manager na Aristote Kitambala ya benganga master préféré Aristote Kitambala takana na bango c'est que moi na fanda chez biso ça na te quoi c'est que bango ndi batu ba foutela kondako
c'est normal ba foot na parler ba ndeko na ba idanga c'est normal na artiste na bango nga sali la bango singa sali la bango bope ba sala la bango singa sali la bango. Merci beaucoup vraiment. Jude Iloua tongi to yeba obota te to za bana combien? Na aji na bota te. Non ça les soute. Baya bota ba monsieur ta ba le coup déjà maintenant le billet comme on a. Ah bana na bota te. Aji na bota te. Asa péché ta ça c'est pas longtemps. Abota na papa bana belé sauf que na bana belé né. Na bana belé vraiment bana belé. Abota. Tongi to yeba vraiment bana bela ngonde nini parce que soki nga na bana batante nanga naza bana baleki nanga na bana makuta nga mais moi no nga mona bimisna nanga no zanga te futon ba tu nanga ke non bombo sinta wana bana combien non pesa réponse mba moko wana bana combien Jide na bana belé. Jude Iloua soko lobi te nga na oloba So na 5 bana nga ba ozata 6. non wana nga na ebisiste. Oh, yo mokabo yo yebisi tu ça nan. Oza star na biso pourquoi lelo oba star na biso congolais balinga to kota ba na ba vie privée na bango te. Ya ba Nigeria bazo permettre bazo étaler ba vie na bango. Ya biso siko bobo ya pona nini. Étaler yo kasi vie na ngate bino ba congolais mabe na bino boza na esprit ya ba séparation. Ngai ganfo na ngai de fait manager mo limini fana kimiskeza adaya tika bana page. Batu ba yebi déjà ke wana baza bana leki na yo. Tongi to yeba bana oyo ba bimala Congo na yo combien? Ah non tu ba koki baze belé nan. Misu baza nan. Moko za nzela. Oza prêt na lo belo mo siko. Lobati ya mamna mo état aussi ça on charge. Les grands caméramens babi ke caméramen na swag ozana bombo Cynthia. Lelo oyo na ndaku ya président Jude Iloua aza artiste et comédien o bato belé ba yebi partout dans le monde. Lelo oyo chef coutumier na bango kaka ndenga lobaka na ye chef coutumier na bango Jude Iloua abalati aza na likango. Jude Iloua afutela kandaku te aza ke chez bango te aza na ndaku na place afutela ka. Jude Iloua abota mwana moko plus mwana moko ya mwasi na ye abokolaka bino sotu obozola nanga bombo sinta ko sa tena ba toujours vérité na ebite so ko contredire malobonga na oloba Olbindeni ba dédicace na baton sotu ba Holanda Olbendani ba dédicace na baton sotu ba Holanda Bene ba dédicace sangaje ba dédicace à toi là nanga obini na yo kuma mbolo vente ba dédicace Merci beaucoup vraiment babi que tu es président Jude Iloua oza Cynthia Bombo ozana Cynthia Bombo ba dédicace na baton sotu ba Holanda Cynthia Bombo wana chef coutumier de ba artiste nyuso yambaka na plateau ke ba so ba koko basiliki makambo ko mama be fort dédicace na boso na yo na Cynthia Bombo écoute jambe bien chargé ça bon on écoute jambe bien chargé moi ça misu monsieur Mbote moi ça percing tu Mbote maman bana na ye puis Mbote pesi nga papa Mbote passe ça c'est que non chef coutumier pesi que Mbote a fait Mbote na resort qui tambala mon manager privé nga des chef coutumier na bango ibisaka bango na pesi Mbote na Jimmy Achoki na pesi Mbote pour film asigezo za film na yebaki je crois bolanda ki bo sepela ki les vezu makuto le baté on te simbi poto siko to popaya lo kwasikeza musunya yaya en tout cas na kenana ba déter musunya yaya te to bo tala bo comprendre ba yibi d'agide futara nete aratarate musunya yaya ezo ya bo sala décité on non c'est là ba retraite non c'est là ba prière sueza na film sueza na niveau ba théâtre na biso na poto ba pesa ba privé ya meilleur film ya né 2017 musunya ya ezoya bo potala nango bo za de city wa mana promettre bino pona tie nyonso na ngado partout tout na tia ngwa G pour na film wana c'est que vous sepela na pesi mbote na ser na ngai Karine Manessa maman négocier merci pour ce pensanga mutoki ndenge sala kaka et na pesi susu mbote na ngai na ser na nga moko anaveta Air France bière na nga na pesi mbote na ngai na ser na nga moko ya kilo ya nzela mini ya pembe na susu wana to mina ki na susu mino sa comprendre ba moko il fait la ka odette lesa yon des charges dans la boîte que ba retard on sur na bona zanga na vie odette lesa yon des charges la pesi mbote et na pesi mbote et pas ya Arisot Kitambala
petit na Yannick Efigio soit bien te ke bana chef coutumier yo soit bien te soit na bien na pepe mbote na film moi kosa moi trop en tout cas na pepe mbote na pseko na pepe mbote na TV mais na lo baki kosa moi trop tika lo kuta et ça bien te Clara Linongi na Londres na pesio mbote puis na pepe mbote na ba comédien nyonso na pepe mbote ba nyonso balinga ngati bolinga mpe ngati pour nga pe no zanga na posa na bino pete so kiminga na douche nao qui est dans la chambre na ya ceux qui dans la chambre wa salon na ozala ceux qui ata na maison na bino et c'est la TV za la ta na sa moi okutanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup à président Jude Iloua. Président Jude Iloua lelo oyo tongito yeba place au répétaka muto sokaza posa aya écouter répétition mon numéro ya contact ndenge sala. Sauf que non, est-ce qu'on a répété à l'eau des arts, ils ont restauré la terrasse, n'a pas social la bonne publicité. Je passais na vivre à Nambongo, n'a pas dans les banques et arrêté égal la réponse. Donc on autant à comme le mot était pour ici qu'on a répété en fouta à Mbongo. Donc on a tout autant à comme c'est la bonne promotion. Ça c'est gratuit, n'a autant à comme on a fait à place. C'est-à-dire quoi? Moi na sans publicité, oh nous sommes pour ça, aïe vers JD, so tu peux toi la rap JD. Tout bien on a numéro oyo. Plus 243, plus 243, 89, 740, 82, 43, plus 243, hein, plus 223, hein, 243, bon, voilà, le bika maman, le kebele, kobi mabima, tomo change ba code yamboka, yangi sa biso boy, 089, 740, 82, 43, et puis n'engina ibisa ba yuma mo batalanga na palais, na okende kaka ba comédien na ba yuma na ba fiti na biso ba JDO. Na okineka na yipsa pe yo na kokanga ba photo na nini yo na mboko ba comédie ba ke trop nini yo à Dubai na kokanga ba photo pour na une semaine kana janvier na ozonga na makasi ya nani yo na makasi ya nani yo kando le biji de tukuta na Dubai kokanga ba photo bongo zonga na yo na bien na ye na visa na ye je dis pas OK na nenga bien ça m'a bête pour na kosomela look tino ke mabu pamba na zonga mabu pamba. Et puis bon, on a pas photo. Merci beaucoup, président Jude Iloua. Merci beaucoup à président Jude Iloua. Ndengo yamba qui invitation na biso na facilité. Oyambi pe site na biso RD Congo na facilité vraiment. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Combo naie, c'est ça ngandi chucha papa Merci beaucoup vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission vraiment. Merci beaucoup na abonné na biso surtout il y a RD Congo Info vraiment. Merci beaucoup d'avoir aimé votre émission facilité à travers Cynthia Bombo de Côte Jambes Chargé. Merci beaucoup Naïmo Kobabike. Madoli Godi, ma tante, mon babi qui est à bientôt là, vraiment ma tante, vraiment. Place aux vraiment na pesi bambote belé, na pesi bambote nanga na ye, moko babi que moi ça taille, moi ça mbinga. Na ebitele en poutou, mon ami à moi, na bosanité à Slen Dionga, la fille à maman. Pourquoi pas les grands caméramen à solo, vraiment. Place aux na pesi ba gros bisous na Kedi, caméramen à solo, bosanité ye moko les grands boss. Babi qui monte ma capacité. Les grands boss nanga vraiment, c'est Zangadi, chucha papa. C'est Zangadi vraiment, on appelle son botte belé, vraiment s'abonner toujours na RD Congo Info vraiment. Si tu n'as pas au Bolinga Kaming vraiment. Merci beaucoup, à la prochaine, bye. RD Congo.